Ana poto nazolo belabino. Bo accompagner biso boya comme na réalité. Rive Konaza descendant du royaume Kimakuta. Pona mutu nyonso onga naza saper onga inde naza boye na yembaka bien batala wana toza mposa tomono awa invité dans au totien na kata souche ezali na fiche ezali Gianni Versas la fille unique ya Niarkos azali première fois akoma na kata Afrique tout bande ko ngai o ya Kinshasa ba mission wana bazwaka ba sombaka bandako banini mais ba raisonner loko ya raisonner de espace culturel pour aider la jeunesse de demain. Então este evento tem muita coisa de bom. Temos desfile de modas, de swag que chega aqui. Quem sabe que veste boa, tá cheia de swag. Eu vi aqui diante desse evento. Ça va. Rive Kone mutayemba mambo bilamba liboso na bino lelo boko ko yemba bino so bilamba. Ya yemba ki on a nini 86 il n'avait que 23-24 ans. Rive Kono azali descendant ya royaume Congo. Okay. C'est ça. Donc photo tia village qui m'a Kuta. Qu'est-ce qu'on doit 10 000 kwanza ngai. Et ça la bien makasi vraiment bozanga te boya et ça la bien makasi so bomonani. Mon frère Papa Wemba Kei Niarkos Akei King Kessera ke to chikalika na yo. Éviter mi balé beaucoup mon biga tumbu donc bagoya mais pour na ba misusu ezana nous vraiment secret. Bino ba congolais ba mission congolais kaka kolakisa biso ba mituka ba ndako bosomba mais likanisi wana eko yela bino te moninga na bino yo azo sala makambo bien na défilé de monde oyo ko sala mamukolo wana maréchal azana cadeau oyo a offrir yé to ko offrir au moins 3 personnes seulement to ko offrir le premier le deuxième na le troisième vraiment nazana sengo ya komona ke na Angola oyo biso to kanisa ki ya pas de sapeur na ko kuta pena ba sapeur bazali soko yebi ko zara sapeur ou le barakenga la sapeur na betara yoji na betara sokini nyo le bara mais le 25 ezali vraiment place au ba pesibino boya bo s'exprimer le 25 tous les jours soko moninga petit ngai oyo to zara na ya mona toujours vieux le comme tant que fête représenter les gars du village qui m'a coûté ezali les rois Rive Kono Zeka le maréchal Rive Kono Zeka yende mutaza na mpungu wana bani par rapport à l'espace culturel au Rive Kono alingasa na kati ya niveau ya Angola. La belle chicha oyebi eloko oyo le maréchal Rive Kono sali corrigé par artistes et musiciens et belé. C'est ça. Toujours prier Nzambe le 25 et Kokamakambo Silapo événement salama parce que c'est un grand événement oyo et qu'on réunir tous les sapeurs Yangola. Émission, Ousma, ingénieur, bravo, bâti ailleurs, et mon voisin, malalier, et mon voisin, t'as Bonsoir, bonne nuit, ben internaute, nyosoba, nyosoba zolanda biso na moment oyo ebele baromitu na me chalmière d'Angola alingi alobani ni lisusu balobi toza awa na joie mort et sika puis réunion na biso et so continuer par rapport il y a événement toza na mboka il y a le 25 avril toza na événement na biso ebele bazo ba chouche lumière d'Angola zo mona maladie ozo loba manakati ya mboka te biso toza na to repesela kaka ce qui peut te lobi te pousse à jour comme jour avancé jour Tokopesi ya tokoleka toujours na micro ya serveur moteur tokolobela balobi ara toza toujours na junior esika par activité koleka esika wapi tozo sala ba réunion na biso tozo lobela merci beaucoup na serveur moteur bonjour parce que tozo kende na chantier espace culturel na biso o le maréchal Rive Kono le roi oyo azobomsela biso pona bana mboka alobi chantier yango wana to kende vraiment total to solo un peu ndenge nini makambo koleka merci serveur moteur au balancer to kende vraiment bon mon ndenge nini espace à chanter zali
Mesdames et messieurs, nous sommes avec Acha Mvoto. C'est plus quelqu'un à présenter partout dans le monde où vous êtes disséminé à travers le continent, vous le savez très bien. Je répète, c'est plus quelqu'un à présenter dans la communauté congolaise et surtout la communauté africaine. Acha Mvoto, sur qui je dis déjà salut mon vieux. Bonne nuit. Ah, yo pesinga maman bonne nuit na Angola. Acha Mvoto oye na Angola précisément par rapport à l'événement où ils ont les cas ya petit na yo River Kono, n'est-ce pas? Ouais, na yé vraiment ezali ye mutu atindi ngai na mboka oyo tosali mwa makambo ebele banda na Paris, ok, Suisse, Genève, baboka ebele totambolaki. Alors azwaki likanisi ke Yaya lokola yo zali l'homme le plus populaire et le plus écouté na poto un peu partout. Na joué comme chargé des relations publiques na ngai. Parce que, à cause d'un manager, parce qu'à un manager, la belle Sandrine que je salue, Yango na Yaki, naza logé d'hôtel, ils ont payé l'artiste, au bino bozo bengaye, l'empereur, Rive Kone, Yango na Yaki ponaye, donc yende mutatini ngai. Ah, d'accord. Alors, le col a chargé Yamakamwana, dis-nous sur le plan organisationnel, comment ça se passe? Sensibilisation, il y a événement, il y a journée, il y a sapologie, et les cas des gens oui, hein, côté Wana, tout le monde va sensibiliser. Hein. Dans Luanda, il y a beaucoup de sapeurs. Ok. Bamusukutu baye pananga kusoma nabo bilamba na sepela kipenza. Bayi kusoma bilamba ovie. Et là, on a pu défendre l'honneur ya bilele awa na kati ya Luanda, mais tu dis que vieux peut no beta forme, te que la biso petit moka yaki wana, azap na mwana poto, qu'on bedi ayena go ekiri na ye, ba ba sombi ba forme pour na ko se défendre tango l'empereur arrive kona koya awa, le maréchal arrive kona tango koya awa, ba petit ba se défendre. Vraiment, naza ne sengo ya komona ke na Angola o biso to kanisa ki y a pas de sapeur, na ko kuta penda ba sapeur bazali. Alors le maréchal Rivakone na confirmé yo, pe na infirmé yo que y a des sapeurs na kati ya mboko yo. Na moni bango ebele na tamboli bisike ebele na moni penda qu'il y a des sapeurs. Vraiment merci. Ça veut dire que les gens sont en fait mobilisés, il y a rosé la journée wana. Oui, hein, les sapeurs ils sont vraiment mobilisés. Ils attendent la date, l'heure. Donc, baza causer la peine. Donc, et c'est impact à danger na kati mboko. Pour la première fois, tous les sapeurs vont défiler et kozala elengi biso pe to kozala wana pona kotia ba point. Les gagnants par kozwa trophée na yenes biso ba musunga na zo trophée ya mambo ya bilamba. Vous comprenez? Na zongo ta 3 fois. C'est le Parisien le mieux côté. Tu vois, par hasard, parce que Johanna Beta Bilamba, en Angleterre va confirmer que Acha Mvoto Koko ya Londres, Boyoka Yango, et ça va prendre Mamba Bilamba. Alors, défilé wana, bato va kozale belé, bana poto, nazolo belabino. Bo accompagner biso, boya comme na réalité. Pour défiler la kunate kuna tolobela kaka onga na zabwe ngana beta ki yojia mamoto ngana zaki boy mais awa nde sikoyo défilé de ya ba saper défilé de mode ba saper ya koto ba ko se défendre na niveau 0 bana poto bana États-Unis bana Australie bana Nouvelle-Zélande oya se sentir aza capable ya ko défiler pas na bilele na ya danger boya to boy ici mutute boya ba hôtel ezali défilé zakaka un jour le boko taper avion na yo ozongi bana ango et pas vino bozali na bi bozaka mingi na Toulouse bozaka mingi na Genève vraiment oza mboka na bino mboka na biso talaka petite sœur to tikaka muke akomi mwasi munene ozo comprendre de Luanda
et progresser dans niveau 0. Bon, bah, kende kalabaya kate, boya na défilé de mode. Oya zo sabi na zakana bino na poto avant 44 ans na poto, mais à comment na yé kozonga malembe na mboka na parce que Angola et comme bisika bususo ko tali bokansi Monaco. D'accord, merci beaucoup Achamovoto, le vieux Choucha. Ok, merci. Tout ça vraiment awana espace wapi tout ça na chantier awa babenga obra na ndenga ngola to benga obra Achamovoto chantier o eza esika puis rive kono le maréchal azosala espace culturel na ye yango to benga ki vraiment to lobi annonce to pe ko lobela o ekozala vraiment awa yango to benga ki yo ozala na biso okoloba ni par rapport à espace culturel o rive kono alingasa na kati ya niveau ya Angola. La belle chicha. Oyebi, eloko oyo, le maréchal, rive kona sali, corrigé par artistes et musiciens et belé. C'est ça. Surtout bande konangai oya Kinshasa, ba mission wana, ba zwaka ba sombaka ba ndako banini, mais ba raisonner eloko ya raisonner de espace culturel pour aider la jeunesse de demain. Bazala bien élevé, bien éduqué. Je crois que l'État Yamboko Angola, mais loko oyo maréchal kono a eu idée na kasi ba ko épauler parce que et ko aider ba jeune belé ba progresser. Mais na reprocher mingi ba musicien congolais. Tala muninga na bino artiste musicien neti bino ayemba bilamba. Mais akei pe na monde music world. Mais du coup na katia ba pongi na ya lobino il faut na sala espace culturel pour la jeunesse de demain. C'est mais bino ba congolais ba musicien congolais kaka kolakisa biso ba mituka ba ndako bosomba mais likanisi wana ekoki koyela bino te moninga na bino yo azo sala makambo bien awa asomba pe mapango neti bino mais oleka bakisaka po aloba biloba te alobi nazo sala espace culturel pour aider la jeunesse de demain. Oyebi combien valeur ba kopesa par rapport na bino botongaka ta ba école te eloko te kaka kosomba otondisa lopango na mituka ongai oboye te sikoyo tolingi moto azosala makambo aboye nde tokobetela ye maboko tolobaki ye aza number 1 mpo ye azwi likanisi ya kosala espace culturel akoede bapeti bakuluna bakozala awa te bato ya mendicité bakozala te bato ya kemande bakozala te bato ya pasi bana bakozala na nzela ya bien awa ekozala même école ya ba jeu d'échec yango nde ekosala ke eloko oyo eza impact parce que si ya bapeti babeta jeu d'échec baassociation mingi ekoya koepole eloko oyo ozomona ke ndeko na ngai oyo aseli eloko oyo bamusicien congolais botikala kosala yango te kaka boleka na tele bolingi babenga bino baboss babenga bino baprésident babenga bino soki banini mais bozwa likanisi te rive kone moto ayemba mambo ya bilamba liboso na bino lelo bokoka koyemba bino nyonso bilamba ya yembaki yango na nini 86 il n'avait que 23-24 ans lelo oyo tolataka yoji ya mamoto grifa lelo yo yoji ya mamoto ye moto ayemba yango tika nalata na ngai la vie eza mokuse lelo bino nyonso bokoma kozwa baparole oyo ayembaka bokoma komodifie na marke na bino ekoma même plagiat bozosala plagiat na banzembo moninga après Nyarkos na Papa Wemba na King Kester tokumisa ye ngai nabeteli maboko s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tous les jours soko moninga petit na ngai oyo tozalaka na ya mona toujours vieux lokwa moto akokende feti à partir ya banzembo wana évolution yango epesa biso bulke non tika nalata na ngai la vie eza mokuse lelo tokomi na maladi oyo virus oyo bimi kono nini corona oyebi combien bakodaye batiki mambo ya forme bakei mais bato nzambe akoépargne bakontinue mambo ya bilamba yango tokodefile na bango. Alors rive kone le maréchal ngana puyaka toujours ba idée na wena zaki muto aliboso akotindi kona lipeka mon frère Papa Wemba akei Nyarkos akei King Kester akei totika likana yo olobi nini
oezitaki te oui yaya nazongi makambo po yo lobi mais nazwi yo relation moto ya relation publique nga mpe na ndimaki mpo mambo ya bilele nyarko salobi botika te biso mpe tokotikaka makambo wana te idéologie kaka. Merci. Merci, merci, merci. Messieurs, nous sommes en train de continuer. Nous avons maintenant Emma Marcel, il y a Azali Ndeko direct, il y a Rive Kono, c'est-à-dire Yende Mutaroye Bisabiso, déroulement en fait, il y a journée au Torosala, il y a sa apologie. Et bonne note. Bonne note, les grands journalistes. Merci beaucoup. Alors, mon grand, dis-nous un peu, comment ça va se dérouler en fait la journée, il y a sa apologie le 25 avril. Bon, le 25 avril, merci beaucoup pour la question. Le 25 avril, les Alikamba Olobate, ma fiche yango ont témoigné. Peut-être que tu as changé de date suite à la coronavirus parce que partout dans le monde, il y a un état d'urgence, il y a des frontières, il y a d'ailleurs 2 semaines, tu vas dans la bandaku. Bon, mais tu as prié Nzambe le 25 et aussi la peau, événement salama parce que c'est un grand événement Oyo et qu'on réunir tous les sapeurs Yangola. Donc il y a vraiment un grand événement où le maréchal Rive Kono, Saint-Esprit à religion qui tendi à offrir na ban Angola. Donc le 25 ngai na minga olobate na robenga kaka ba sapeur nyonso. Soko yebi ko zara sapeur. Olobaka kenga la sapeur na betaka yoji na betaka sokini nyo olobaka. Mais le 25 ezali vraiment place au ba pesibino boya bo s'exprimer le 25 na junior bar. Donc bana nyonso Angola. Ozalaka na mabor, ozalaka na popular, ozalaka na kasenda, ozalaka na sapu, ozalaka na kimbangu, ozalaka na palanga, ozalaka soki wapi, toute tendance confondue. Donc le 25 Toyoki qui on a 4 journaux défilé de mode zali karaoké et on les rend comme karaoké on les a banane il faut pas ça la karaoké donc c'est un peu de couper ces explications parce que bah, tu faut bah, comprendre comment ça va se dérouler. En fait. Ouais, merci beaucoup. Pour notre défilé de mode, Oyo akobima le premier na défilé de mode Oyo ko sala mamukolo wana. Maréchal azana cadeau Oyo ako offrir. D'accord. Tu offrir au moins 3 personnes seulement. Tu offrir le premier, le deuxième, le troisième. Nenga bomona na ba miss, ba ponaka premier mais ba ponaka miss, premier dauphine, deuxième dauphine. Nenga biso pe na défilé de mode, il y a SAP. Il y a sapélogie. Maréchal Rive Kono a offert cadeau dans le premier, a offert cadeau dans le deuxième, a offert cadeau dans le troisième. Pour le karaoké, donc ils allaient simple. Le cola, batu babanda ba événement, il y a sap. Tu dis batu cola ba nyarkos, ba papa wemba. Alors tout le monde na karaoké, photo luka mutumoko a imité voix à papa wemba. Ce qu'on imite ka voix à papa wemba et que ba jury ba lobi que oui, il y a pena muta imité voix papa wemba. Osana cadeau ba opesa yo. Donc nengi pena événement ko le kana yango. Alors karaoké na défilé ça a rien à voir. Ils ont sa père moraillé à s'occupe que défilé ko peut au salle concours à karaoké, n'est-ce pas? Oui, justement. Donc jour où on a journée ba sa père. Son sa père a moni a yemba ne bien. Abibon en tout cas la moni na ko meka voix papa wemba. Azo des cadeaux. Ils ont dépendre de sa père wana. Ce qui pas moni ka ko kate mutu moraillé ayaki un événement habité ngana matana meka. Ce ka meka ko ki. Peu importe, à la sa père ou pas. Karaoké, bah c'est pour la moutunios. Mais pour la makambo ya ba cadeau ba saper, ça pour na ba saper. OK, d'accord. Choucha lumière. OK, papa et maman, ngana tuna par rapport ya invité na biso, il y a jour il y a le 25 il y a 4 il y a événement tozana on a 4 ya mboka Angola awawa par rapport à le maréchal Rive Kono. Tout le monde est invité invité cause à la nani parce que tout le monde a des invités parce que tant au soleil il y a le bichou château plus de 35 personnes au baro ta vraiment libana mboka bazoya mais tout le monde qui 2 invités au lobilango. Bon, premier invité dans le tient la carte à souche, Zali na fiche, Zali Gianni Versas, la fille unique, ya Nyarkos. Azali première fois à Koma na carte Afrique. Même na Congo même on va commenter, on a la premier événement à Koma en carte Angola pour na représenter papa naye na makamitali sap. Donc invité à Liboso Yewana. En tout cas côté on en tout cas c'est déjà fini. Gianni Versas justement mais ce que je dépendre na ba corps o ba salier na maréchal na ba o pas salanga na ba tola mususu pour na maréchal en tout cas ba corps tous a conclu les 25
Ban Angola, bon matabo kita tout le monde na kati Angola, beaucoup monde a Gianni Versace, la fille unique au Nyarkos Ayemba, Gianni Versace, Mombele Nyarkos, en tout cas sans faute beaucoup monde aye, éviter ami balé beaucoup monde a Bigatumbu, donc bagoya. Mais pour na bamisusu, ezana nous vraiment secret. Bigatumbu azanani, aza sapeur, aza chanteur. Bigatumbu aza chanteur, te Bigatumbu aza sapeur, et puis azali management. Okay. C'est ça. Et mon y a sous-producteur. Donc il arrive un kono. C'est ça. Donc il y a un deuxième invité qu'on a la Bigatumbu. Mais ils ont invité mon sous surprise. Oh bagoya, oh bah yemba na vivre la musique mais tolong nan ko annoncer aussi côté. Mais beaucoup monde ba encore le 25 qu'on a surprise. Papa et maman Marcel, par rapport à ma belle awa, babi oh non, bah espace au besoin en comboni de petit espace oh il arrive quand peut bien encore espace arrive quand ils arrêtent na comboter kayangwana. Bon en tout cas question na pena pesi bino merci parce que na la 5 tam sur dossier mais le quoi signifier na zana n'est pas ya maréchal Rivenkono. Tam sur besoin na ka o leki na za leki pour na âge. Mais soto zomi na coutume na za papa leki propre. Donc papa propre ya maréchal Rivenkono. Rivenkono na za descendant ya royaume Kimakuta. Oh. Wow. Donc Rivenkono a sa descendance, il y a royaume Kimakuta. Donc esika oyo Tonyati, les alliés village Kimakuta. Représentant légal il y a village Kimakuta, ils alliés les rois Rivenkono Zeka. Les maréchal Rivenkono Zeka. Yende mutazana mpungu wana. Eza iloko ba koko déjà ba lobela kango. C'est ça. Nga siko na yeko dzwa phénomène oyo na 87 nde oncle na nga propre ya boti maréchal abisinga yo ebité Rwanda bino yewana oh eloko bakoko balobaka Rwanda yewana tango pe na vandi na makambo na spiritualité na monike roi penza yewana. Donc Rivenkono c'est le roi de village Kimakuta. Rivenkono azali descendant ya royaume Congo. C'est ça. Donc photo tia village Kimakuta. Donc Tokimi Molokai. Ah. Donc place oyo ezali espace culturel Kimakuta. Le roi Kimakuta ye mutazo représenter eloko oyo kombo na ye maréchal Rivenkono. OK, merci beaucoup. C'est ça. Merci. Merci Nangenge bomoni ndenge nini to komaki na kati ya chantier bomoni VH Movoto ndenge nini alobeli bomoni yemoko Marcel Ema alobeli apeseli par rapport ya Indusa ndenge nini par rapport ya kombo nini ekoloba na kati ya espace culturel et belé bana balobaki que non espace culturel tellement le maréchal Amta Kitendi c'est que espace culturel eza magamba ba moloka ipo eza magamba bilama njoka nde ba ki te que il est le roi des rois. Il est le roi, donc le maréchal Aza le roi. Il y a un espace où on a moni Marcel Alobi Aza le roi. Pesi on peut na banamboka. Balobi boya bon savourer bon mon abinomoko bientôt la ndenge espace culturel ana ekosi la bon mona parce que on est cause la nem akambo matata parce que angolais okota matata angolais zuba problème abi le maréchal idée aux yeux bon comprendre quand même hein bon comprendre babi ba mutu mayele asala toujours ba marama mayele ba invité la bisope boyo kinde babi Gianni Versace moi na servance nyako sa kozala wana invité na biso azawana bomoni give asunzu ye pa kozala wana biga sunzu vient nga secta na yo to solola ki le maréchal le roi le maréchal nga e bagate le roi en tout cas papa keka liboso dans les bons toujours toleli merci to landa vraiment ndenge nini suka ya réunion na biso esili on se revoit bye tika biemba emba Action. Just nous avons 10 000 kwanza na ngai. Ça va.
Bien, tous les pas en aille. Au niveau Nazaro, c'est la concert à Fanny. Bonsoir, très chers internautes, vous tous qui nous suivez en ce moment, Malobi Chalimière d'Angola, avec ma consort Nangababi, tout l'équipe technique, tous ensemble, vraiment, Babi to Ekolobela, juste car événement, moi quand tous en a Katamboka Angola, événement au Mokimo Bimbezo Talela, événement au Mokimo Bimba Ezozela, en dit 25, Babi le 25 avril, Balobi Toza Awar avec sapologie, Babi, sapologie. Journée à sapologie et que les candidats journée à sapologie n'a remarqué un peu que sur la canenge à la ratobi c'est la tour bela par rapport à la journée on a parce que belé bazobanga bazoba mais chalimia d'Angola bozomona makamboza na mbokate. Oh mais biso ba chalimia toujours estimé que makamboza toujours kitoko ce qui paie le bio les 25 on a nungu Tozara wana to mona sous équipe technique ekoya sous avec équipe Angola Outma Ora tokoya tokolobela bino isusu soki le 25 pesi mobulu tokolobela isusu na komeka un peu ko solala bande ko par rapport il y a événement il y a le 25 et ko kenende nini soki ko loba par rapport il y a langue au pesi la biso pe na portugais. Ok, o evento está indo muito bem. Aqui estamos a fazer anúncios de como é que vai ser, estamos a expor os prefeitos de como é que vai ser para pessoas que estão aqui em Luanda, em mundo, outros países, para terem conhecimento dos eventos que vai haver. Vai haver dia 25 de abril de 2019. Eu sei que através da doença do coronavírus podemos adiar, mas eu sei que até antes daí isso vai acabar, vamos realizar este evento. Então este evento tem muita coisa de bom, temos desfile de modas, de swag que chega aqui, quem sabe que veste boa, está cheia de swag, eu vi aqui diante desse evento que tudo aqui é concurso de swag e também concurso também de quem sabe imitar, grande imitador de música, quem sabe grande bom imitador do cantor, receberá também o seu prêmio. Então estamos aqui a comemorar Xuxa Limer de Angola, estamos aqui, o River Kono, estamos aqui a comemorar o prefeito dele que vai ser mesmo aqui onde vocês estão a ver, aqui no Junior, onde vai se passar aqui mesmo no Junior, onde vamos comemorar este dia 25. Muito obrigada, Xuxa. Merci beaucoup, merci Tomeka un peu consolé Soussou, Babi Ezaka toujours quand équipe Angola Outma Ora le 25 avril, vraiment, au Bangate, organisation spéciale pour na mutu nyonso, onga naza saper, onga inde naza boye, na yembara bien, batala wana tozana pour ça tout monde awa. Et ça en direct na Junior awa. Donc Angola mobimba to bengi bino bozanga te. Coronavirus soki ezalaka bako poussa boya ngaka to ya pe kaka. To lobela pe kaka po bako peut-être eko rapporter aux mains to assurer bino le 25 avril et Xuxa Lumière. Talaka bozomo na ba polo déjà. Marketing déjà de la femme tous ça vraiment mois de la femme pour le mais Xuxa Lumière d'Angola on mamba sapologie c'est la bien mani mais pour moi maman tous ça on aurait toujours ma maman vraiment et ça la bien makasi vraiment bozanga te boya et ça la bien makasi so bomonani équipe mobimba ya Angola Outma Ora toza toujours wana musala toujours biso to sala ra musala bon mona Xuxa Lumière za bon te bon merci beaucoup merci bolandi vraiment ndenge ni to peseli balobi le 25 balobi makambo oyo ezali babam te makambo oyo makambo oyo ezali ya koningana te bokende gauche droite te soki Angola Outma a annoncé c'est que makambo wana esalama babi Xuxa Lumière d'Angola tozana tozopeselaka toujours mpona bino babi le 25 oyo kaka yango wana kande tolobaki basaper nyonso tozala eloko mosusu koloba te tozozela mpe bakombo na bino babi kobanga maladi te biso tobanga te tozotravaille babi travaillons Angola Outma Ora tozotravaille tozo ensemble avec vieux Marcel tozopesela babi le maréchal River Kono pardon biso tomona biso corona te biso tomona na biso yango te tozomona te babi le roi de
le roi de Kima Mvuta. Yangwana ngatika nango. Le maréchal, le roi de Kima. Le roi de Kima, Kouta. Le maréchal Rivenkono, Saint-Esprit, le roi de Kima, Kouta. Ok. Merci, merci, merci.